Je m'appelle Néné Akeleke, la maman de Stéphano, RTNC à ma page. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Nena Bonano Libanda. Bokota. Non, mon abino il y a quel souci? Il y a un problème. Bokota, Marambo Ezali. Bokota, Marambo Ezali. Ginette Boutou, Wajina, je te salue. Abigail, Napesio Kayou. Banderonyo so obo talanga. Bonjour, bonjour. So boyo kanga bozong silanga retour ke boyo kelanga bien. Ndena zabo ina eto sur la affaire ba chronifuati, Maniké, Moura, Ese, Mida et les autres. Bon bah Ese kutuna Mida Ese na yoke vraiment te kota fini ba injure o ba koki ko lobelango ba tuté. Maniké na Moura boya bovanda. Bandeko. Le nom lo ba nocha ana place a. Maniké. Oza mamat. Oza mukolo, oza la bébé ten. Oza la bébé te. Oyebi lika mususu na vie. Po yo mutatinda na yo zala te. Muto alobake muto enten natindi Maniké, oza injuste. Parce que Maniké ça m'a amené sentiment na elle lolo ba yo senga pardon. Mais c'est pas bien qu'on blesse baninga makasi pour le senga bango pardon. Maniké. Ceux qui ont tout la mutu moko to akoko mukolo a souhaité que abota te. Donc tout ça na ba réseau surtout dans le monopole le makambo batute. Et puis bilo mususu na vie et chokaka. OK. Attends ndenga blague. Attends ndenga lisano okolo belango baninga te. Amo mabo cha maeli na bino na babuzo boto sala ka bo réfléchir ça un peu. Maniké, son nzamba pesi yo bana, sepe la glorifier nzambe. Kochola muninga mususu te po nano azwi te. Po Sarah bota son na 88 ans. Nanga bo bocholi ma obocholi sila. Bata sila pe kuna boke Moura yo pozongisi lango belle vie. Pour dire que eza impossible. Moura no lobe no lobi na privé, oza injuste. Parce que ngano to ebi Maniké. Tu as vu que mutatinda a été. Pour ceux qui sont supposés qu'il faut batinda Maniké. Ben vie mo raza moi na te. Awa bati ba finga sila mambabana. C'est impossible. Ma mususu ton bosala ngo c'est pas bien, c'est pas gentil. Bozo blessé baninga na amour propre na bango. Bozo blessé baninga na amour propre na bango. Pourquoi biso na réseaux sociaux passe à baninga to inquiétude na baninga et comme la biso lisano baje basala ngona makambo susu yaya kolobaka vérité za problème vérité tala ki est-ce que ça problème n'est pas le bango vérité yo sepela lo ba lobi vérité pas le bon na ndeko do tete pas le bien on approche na yo te parce que on approche na yo Maniké na lobby na sina wana so on approche na yo on va le battre ka lobby ka vérité et moi vous devez arrêter na bino bato bota arabiso a lobby ka vérifiant vérité wana pas lobby on approche na yo tete so ka lobby on a ndeko na auto na camarade on va ba ka lobby ka vérité est-ce que c'est important à mara mususu ba lobate na vie makamususu balobaka te na vie makamususu ko ata oswani na mutu ndenge nini okoloba ngo te Maniké oza mukolo un moment ba délire non on réfléchit ça un moment bien mais un moment on leka na maloba ya boyebi histoire à Job te boseka baninga te bochola baninga te parce que bino nzamba pesi bino bana bochola baninga te parce que mutu moto souhaite ngo. Parce que Maniké ndoza bongo na yo Moura. Na ba famille na bino, bozanga ta mutu morte o poli kana ba situation wana. Na ba entourage na ba ninga na bino, et après amsus na moka zo de kana situation na. Ton yo ya o seka sila.
tango ya oseka belle vie oyeba to batala biso a combien bazana ba situation wana yo o misi personne non oseka sila non oseka belle vie mais peut-être abonné non moko aza situation wana mais oyebi non te oyoka pasi un moment to arrêter makambo wana to kendaka trop loin te c'est eza mabe eza loko encourager te ni l'un ni l'autre yaya nzambe mutu apesa abana mpe nzambe apesaka na tona ebino bokotila bato bapointe boki même pas otila bato bavirgule po mystère wana ezalaka mystère caché ya nzambe bokotila bato bavirgule te tumono tobeta lisolo yango na licholi o bosilama ko bosilama na yo manike na yo mura bosilama bino mibale me manike ozala mokolo un moment odesevanga un moment ya makambo ya boye nakotela koma ya makambo nga jamais nakokotelo nga asalela sentiment te nga nakokotelo lelo solo bosali mabe nozana courage obake osali mabe eza teke nga aza pire mutu te nga baluka a tout moment naza pire mutu te bocola bato te na basituation mosusu bocola bato te tant que no ozopema oyebi okutana nango lobi te job bane nyonso bakufa na journée moko atikala 100 bana na journée moko eloko mosusu même na pire ennemi na okosouetele yango te to arrêter babétise na biso to arrêter kanga mbanga na obeni soki pe beni na lobaka boye kanga mbanga na yo muto melisanga pema ngwa so na loba na pema nde nzambe asalanga te yango bino nde bojija bato na nga siko na nzambe boyebisaka na sa shingi elobeni boye bozoba boye ko mpe bafioto mpe mpe bango ozomela nini obenga na okima mbangu boye bozoba boye un moment vous devez arrêter avec vos bêtises à la con. Tous amis, tous se respecter. Oko yete na réseau, boti langa ba j'aime bande ko bas na les vidéos na ba katinga visibilité en direct. Boti langa ba j'aime s'il vous plaît. Boti langa ba j'aime ezati yongo lika, boti langa ba j'aime na ba cœur. Oh. Yongo visibilité na ba live na réseau za até. Bo se calmer, ba chola ba ninga te. Mo pesi mwana kombone Yesu. Atanga nga pesa mwana te. Mystère wana ya mwana vanda na libumu no nzambe muta salango. So za muta belvi kumisa misala belvi. Loba ke belvi le ki sila na ba théâtre wa muta sila kumisa sila loba ke sila le ki belvi ba film sila le ki ya belvi oui. Mais ko choquer bango te. Pourquoi faut te choquer bango? Ngasu na sepela na belvi na kumisa belvi madame likolo kokoka ete yende somo opa kumisa sila leki belvi yenda tuna kama bakuku wana eza normal eza ba guerre moko eza loyal eza normal mais to déplacer te que to toucher ba ninga to toucher bango na ba amour propre na bango to déplacer te. Là, je ne suis pas d'accord. Ma belle congolais, bon, ça différence à ma cambouté. Congolais, bon, ça différence à ma cambouté. On s'appelle la belle vie, Koumisa belle vie, le belle va les kissi la belle va tourner dans ma film qui tombe au collègue là. On s'appelle la sila, le mam c'est waouh. Ça qu'a tourné, ça qu'a wa qui wa. Bon, oui. Mais donc, on doit toucher dans ma sensibilité à bateau. Yango bino na réseau social kaka kuna boy yango na ngai ko na balukela bata tout moment pour na ba abonné na ba youtubeurs na ba youtubeuses on dirait to comment biso sur la première mito yo Jojo on a bloqué eza sens ata mukete to respecter bango basa ba terre na biso tolo bande Marcel loba ki bazaki lesbienne yena na nsoki pe yena mamisa awana ye moko Marcel lobi yango tokoya tokovande lango
mais to toucher bango te to respecter pe bango bon c'est la biso pe musa kitoko so na linga sile lobi te ke fona finga na finga belvi olinga belvi et te ke fo finga sila ba youtubers bo tikango en tout cas esali mabe makasi esali vraiment mabe makasi eza kitoko te eza kitoko ata mokie te bato moya lolombo mpona na bien ntango ofingi par exemple belvi to ofingi sila mpona yo okanisaka osepelisa belvi to okanisaka osepelisa sila le contraire osepelisa bango te osepelisa bango te. Et moi, vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Donc, être dans le sens à tabou qui était. Tout le monde a ses problèmes dans la vie. Nzamba ebita nga pesa ka bato. Ya so ozui ko chola muto azuit ko chola te muninga o azangi. Ko chola ete parce que son nzamba za ko tuna biso ba posa mitema na biso. Mutu moko ta ngalo ba kenga na zanga bo biso zonga to za ka wa utina suka. Nzamba sa makamna tona ina ngonga na ye. Et na bato abali na 20 ans ayobota na 30 ans. Abali na 25 ans ayobota na 35 ans. Nini yango boy. Pour ni débordement, manike faut makasi nga no pesa yo parce que yo za mwana mwasi poza mukolo. Bilo musuba lo ba te même en blaguant. Même yo pesa exemple oh yebi ke esonné mabe. Ata solo ba ki bosa ba directe. Bosa ba émission ba monter. Na bino ba monter wana. Ya okosi ursinga fingate. Nga tumbola bat na fingate. Preuve l'accent esika moko. Tindi nga capture moko to esika moko na finga. Congolais ndi boye ba différence te nga na tumbola bat nga fingate. Muto yo l'accent esika na finga zate. Ata lo lize mze mo yo mta ko changa. To mo ba lo mta chenga. Et puis de sucre ça na mtima e mo kwa. Vous moi mobile no. Jonathan la prince, vous pouvez maman bino. Boy bi c'est asilama. Ay ba nini o akoloba. Ay ba nini o akoloba parce que ko beza ba tuma ba couper à tout moment eza bien té. Eza nini. Eza nini yango. Joli mbuza mabe apesi ombote koto ozali oh Anisette Manoka nanga so bat botanga to tanga na kuzu na monyo muta gel batu no ba ka kotala nga na moni Anisette Manoka na yo talanga Anisette Manoka muta gel show kama na to loba na so ka mzeli to loba te to loba na nga to talinga ndenga nga batala bato so botanga na ndenga kuzu na mona bino a Julien Putu na mona bino Enis na mona bino wa bwana miso bosalo ka botala nga te meta ndenga na mona bino te fana nge fundaka domani ke se respecter munga yo poza mwana mabe na vie hein to za ba ingrate muto apesi mai Muto apesi au mai, attends le mot comme la fleuve. Cause on a ingrat totalement, et surtout à l'occasion de rien. Nakangi muta gela, Anisette Manoka, pas gel kuna lobake, natala nini ana tena linga kete. Moi na ta kete, talo nakangi azot kengelanga. Nakangi gel, mutu na Anisette Manoka, ana live na ngai. Siko esali nini te ka mobali na yo so mobali na te mwana nga ozaleki na mwana papa abino
Donc, bon se respecter. Bon se respecter. Bon le bien baninga mambo ko choquer bangote. Toi bani to lo bana réseaux sociaux. Toi le monopole tembiso. Toi le monopole tu yoko tatika ma vie privée ba ma casse. Mutanzamba azate. Mutanzamba azate. Mopesi pe mopesi mwana mopesi mabota mopesi soki pe nini mopesi souffle de vie mopesi bonne santé eza biso te udi dengo tokoma komi zwa boloka to fongola ba réseaux sociaux yango tokoma komi zwa to ko déborder ba tout ti na niveau to lingi na sens ni ko biso to abanani kasi mani kebi loba na eti ko biso to abanani o to ko ndo déborder ba tout ti na niveau asuka to abanani auto silama biso ta réseaux sociaux lui no ma youtubers nyonso bo finga belle vie bo silama o pa belle vie o va finga silama to silama to tika ba tourner yo na bloqué na mo to como na mo ninga lo ka to como ça ba je to ça ma boki ensemble wapi yo na bloqué na to como ça ma boki ensemble bozo a confiance wa confiance ko ngo zo na ngo biteke nga bloqué ba to pamba pam. Donc, ils ont un sens à ta moukiete. Tu respectes mon opinion. Maman, elle a fini ou à pinzam. Tu respectes mon opinion. Tu respectes ma bata. Tu respectes belle vie. Tu respectes cela. Maman Olivier. Maman Olivier n'a compris à côté. Belle vie, moi, en a eu. Sila, moi, en a eu. Bah, n'a rien qui nous. Mais yo, me doit vendre ça. Moi, maman, non, c'est sila. So pas oser maman wa malamu na ndia mabete moi qui tombe ba pe que maman livre la buzz quelque part on la buzz parce que yo za approche na yo au bovana na bango est-ce que au côté que makambo et kenda musika c'est que yo c'est plan nango maman livre oh likambo nini maman ozotika bana yo moko baboma na boyo oza liloba te est-ce que na sens na ne pas maman yo kwa bana na kata ndako bana na yo na kata ndako bazoboma na yo maman ovanda nie eza na sens maman olive te bana yo bana yo ndio na kati na ngai okalibu mpasi donc elle me passe jour je m'en dis anniversaire moi na ngai moi na ko 5 ans yo na ko bloquer la ngai tina suka ya webi ngate batu basaba weekend zana na banir yo zana banir yo ya na kola ki so ke o eza page na ato sali 12 compte ya batu basaba 12 compte batu bazaka so ta matete parce que on a 12 comptes on a bloqué on a tous les 12 comptes il y a combo moko on est endetté si on a bloqué on va apporter rien du tout yaya donc on a zaki nango ya koloba muke yangwana on est très fatigué dans une ndako babeti mabe ya babeti mabe tout na courage battu na biso mura mutu nanga manka mutu nanga mais tout na courage ya isa bonke ba sali mabe soki mutu asali buzo ba yo landie na buzo ba ndeti o mu ko sali zaki motema mabe o mu ko sali zaki motema mabe po yo yebi maniki bien o yebi ke mutu akotinda manika fingira mutu te o yebi yango très bien mo sali yo sikonde mutu jouer na kimote po manika zane mutu bi ba lo ba mura sko lo sali ba na motema mabe gratuitement o continue o sepe ça si là o sepe sino pe si la te na kata silebi kozaka na Belleville lo longo pa Belleville comme ofinga donc comme tout pas bima o longo pa na ofinga sila eza la bongo ndeko na kati na ngai biso aso pe 22h biso aso pe 22h non là te mona ni lobby